awa tomoni toya awa toujours na ngombi tomoni bandaku oyo bandaki ko freiner misala et po misala enzele eleka te mais tomoni bandaku yango bakomi kobuka yango donc j'espère toyebi te bayokani ou pas to l'état imposé donc voilà et tokoyeba yango na mikolo ezali koya donc tokoya donc voilà et tomoni lolenge et bandaku et bandi kokweya donc voilà awa pe tomoni bakwe ici perfectionné makambo toboya kilobi bandako oyo bazobuka donc yango batie limite awa ok namoni yango donc j'espère bayokani moi nde babuki yango bango bandi da kotonga na bango batikeli bango espace voilà et bandako oyo bakangi kaka misala vraiment ndeti ndako boye pourquoi sango sans qu'azwa moins 10 francs c'est regrettable donc souci bandako nyonso ozomona ofe koya donc toyebite bango pe ingénieur yango bakalikilaki makambo yango ka nzambe na ngai donc koto tout bomona misala ezate parce que ndenge batieli batraçage ezobima ke fo bandako ekoya donc bomoni awa caniveau yango o caniveau ya el na biso voilà au caniveau ya el na biso donc au caniveau ya el na biso caniveau ya el ya mususu eza na el wana donc yango ekei boye eke boye dans tout tozomona tous les ndako ezawa fo ekweya donc bato baparcelle onde bazokanga banzela etikali tozela awa voilà yesu atikali donc yesu atikali fa kweya yesu atikali fa kwe donc ndako bomona o fe kweya fe kweya donc yesu atikali fo akweya c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire Voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup Balandi Baningani Bosoya émission Nabiso 3 Exa Production TV Bino Batoubo Messana Kola Nabiso. Voilà, merci chers internautes, merci na abonnés, merci na fidèles, merci Nabino Baino Sobotala Kabiso partout et vous êtes dans le monde net Pesibino. Bonjour, bonsoir, ça dépend R, il pas ignon so bozwami bozo landa biso. Pourquoi pas mbote na tata nzambe mo konzi mokeli oyo apesi ngai na yo pe ma souffle de vie oyo tozongisa matonde pa na ye pambate ende mobateli pe ende mobikisi. Voilà, merci beaucoup chers internautes et aujourd'hui lelo toye awa bongo na Ngudiabaka. Toye awa na Ngudiabaka, toye kolakisa bino e Ngudiabaka ti et Lutendele. Awa na Ngudiabaka la fois passée totika ki bazo sala collecteur moko ya munene awa yango toye tobandi awa na Ngudiabaka. Yango toye tobandi awa na Ngudiabaka tozokende totali collecteur wana epuis toleki ti Lutendele tokei ti na suka. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela olola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie posa nene tokolaka mpona nino toyebi malamu biso kobankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci. Nabandeko nyonso bazolanda biso. Voilà, tozali boso ya bureau ya chef coutumier Mafula Ngenge, chef coutumier ya Ngudi Abaka. Bureau na yango wana Mafula Ngenge. Voilà, tozali bongo na Ngudi Abaka. Bayebi Ngudi Abaka, bomona rango na ba émission na biso ebele tolakisaka bino awa Ngudi Abaka. Donc Ngudi Abaka ezali village ya Suka oyo eza na frontière entre Congo central na Kinshasa. Donc village ya Suka oyo eza na frontière entre Congo central na Kinshasa. Donc nde tozabwe toana ngamba Congo central. Donc soki tokati collecteur wana tozotonga toke koto jeep wana ezomonga na kuna noir wana tokomi na province ya Kinshasa. Mais nde tozabwe awa toza na province ya Congo central awa na Ngudi Abaka. Merci na batutu bazolanda biso, merci na batutu bazotala biso, merci bipai nyonso bozali oyo bozolandela biso partout vous êtes dans le monde. Topesi bino ba merci et bambote ya mingi, ya trop. Voilà, awa tokomi bongo na collecteur na biso ya munene oyo bazotongela biso awa et na Ngudi Abaka awa. Voilà, na collecteur na biso nene oyo bazotongela biso awa na Ngudi Abaka. Donc voilà. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Balanditu Bozotala Biso. Merci, Bipai Nyonso Bozwami, Bozolanda Biso, partout, Nabampe Nyonso Bozwami, Nabamboka Nyonso Bozwami, Tikela Biso commentaire, Ozolanda Biso depuis quel pays, Ozolanda Biso depuis quelle ville, et Tikela Biso commentaire, Awa Bongo, Toza Bongo na village Ngudi Abaka, Toza Bongo Awa na Ngudi Abaka, et Bomoni Lolenge, Misala, Ezo Salamela Awa. Donc voilà, et Binomoko, Bomoni Lolenge, Misala, Ezo Salama, et voilà, merci Nabino. Merci Nabino Botala Biso. Merci et na communauté 3 Exa Production TV. Merci Nabandeko Nyonso. Oyo batala kabiso pe bolanda kabiso bo komantaka ba émission na biso. Vraiment merci Nabino, topesi bino. Merci ya mingi et puis merci vraiment ya trop. Toujours continuer. Merci na abonné. Oyo pesa biso confiance, fidélité. Oyo bolakisaka na biso. Vraiment merci Nabino. Et voilà, awa toza bongo na collecteur à munene oyo bazo saela biso awa collecteur à munene oyo bazo saela biso du moins ezali pont. Voilà, ezali pont
Voilà. Oyo ezali pont. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Nabino Tubota Labiso. Merci beaucoup. Nabino Tubola Labiso. Et merci. Et Bipa Ino Subozoni Bozola Labiso. Voilà. Oyo ezali collecteur te kasi oyo ezali pont. Oyo ezali pont. Janien. Oyo eza pont, eza collecteur te. Au pont. Merci. Donc voilà. Et bomoni pont oyo bazotonga awa na Ngudiabaka. Et bomoni pont ya Ngudiabaka. Yango oyo pont bazotonga awa na Ngudiabaka. Bomoni yango. Yango oyo pont oyo ezali entre frontière ya Congo central na ville ya Kinshasa. Donc pont oyo ezali entre voilà, pont pardon. Ngombe Ville. Donc ezali pont oyo ezali frontière entre Congo central Ngudiabaka, Kinshasa, Ngombe Ville. Donc Ngombe Ville. Donc voilà. Merci beaucoup Nabino Tubota Labiso et TVza Radio T. J'espère bozomona, bozoyoka et nenge misala ezo salama nenge makamu ezo kendele toujours. Voilà. Merci, on continue notre émission. Merci Nabino Tubota Labiso, merci Nabino Tubola Labiso, merci la communauté 3 Exa Production Mobimba, merci Nabino Nyonso Botala Kabiso Bolanda Kangai, l'émission na la Rabino et vraiment Nzambe abate Labino, apesa kimia na mabota Nabino ba Nyonso oyo bo sabona na chaîne oyo pe bo zaba fidèle pe ba abonné pe ba fanatique Nabiso. Oyo bolandaka biso de temps en temps na bémission nyonso oyo to salela kabino. Voilà. Tozo continuer awa to komi bongo na ngambu ya capitale ya Kinshasa. Awa déjà to komi na ngambu ya capitale ya Kinshasa, Congo central etikali. Donc masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikoto sanzame kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posamene tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na liloba. merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Bainoso. Bozota la biso, vraiment, awa toza bongo na Ngombe Ville. Awa toza bongo na Ngombe Ville, toujours na rocade na biso. Et le lenge na rappela rabino, na biso rabino, rocade na biso, ezui tellement, ba quartier belé, ezui ba commune belé, ezui pe des provinces. Donc en bref, rocade na biso, ezui des provinces. Ezui province de Kinshasa, na province à Congo central, et côté na rocade. Rocade na biso, esangisa ba commune, lokola, Mongafou. Ma commune lokola Ngaliema, commune lokola Njil, commune lokola Massine, pardon, Ntsele. Donc Sangisa Ntsele, Sangisa Mongafula, Ngaliema, Njil. Donc Azana
4 ou 5 communes rocade na biso asangisi donc rocade na biso asangisi 4 communes c'est que ntia wa na bosani kimbantseki na bosani kimbantseki 5 donc rocade na biso asangisi 5 communes wawa asangisi 5 communes Kimbantseke, Ngaliema, Mungafula, Ntsele, Njil. Donc 5 communes. Waouh. Donc c'est ça. Donc le rocade na biso sangisi biso 5 communes avec des provinces, province de Kinshasa, na province du Congo central. Ba quartier neza tellement yele ya kosakana te, na kozala na maîtrise nango te parce que ba quartier est belé. Oyo esangisi rocade oyo deti awa place tozali na commune ya Mongafula mais na quartier Ngombi ville donc awa tozali na Ngombi ville mais na commune ya Mongafula donc c'est ça voilà merci et tozokoba et tozo continuer bomoni lolenge awa bazo séparer bazo ape bazo tonga lopango babakeli bango kutu mabele babakeli bango kutu mabele et ah, bah, on m'a appelé pour récupérer le pain. On va aller en terre, je vais récupérer les bancs. Voilà tout le monde à école na biso, il y a papa promo tout le monde bana chic, il y a papa promo école ya wana papa promo buka tout le monde tala bana chic bango wana tout le monde peut drapeau sur de legi na biso. Merci beaucoup, chers internautes. Et tous continuer toujours dans Ngombi ville, tous qui n'ont pas Ngombi ville, tous qui n'ont Lutendele, donc nous sommes les quartiers où ils sont à Mongafula. Et on a des sangisi quartier et belé, mais ils sont dans 5 communes, dans 2 provinces. Voilà, merci beaucoup. Nabino Batubozo Talabiso, merci beaucoup. Nabino Batubozo Landabiso, partout Bozali, Bozo Talabiso, Awa na rocade Nabiso Oyo, Awa, Topesibino, Bambote belé, pourquoi pas? Et Topesa Mbote na et papa promo buka, Touti comme mon école, Tolekiwana. Topesio Bambote belé, papa promo buka et pourquoi pas Topesa Mbote et na papa Nabiso Freddy Kalidja. Waouh. Papa Nabiso Freddy Kalidja. Ah. Topesa Mbote na papa Nabiso Freddy Kalidja. Topesio Bambote, Topesi Mbote et na papa Nabiso Gervais Luboya et depuis Royaume-Uni et Topesio Bambote belé molandi monene il y a émission Oyo et pourquoi pas et Mbote mingi et na papa Paul Mafuta molandi monene émission Oyo et papa Nabiso Filimbungu et papa Nabiso Filimbungu molandi monene lisusu il y a mission Oyo, Topesi Yope Bambote belé et pourquoi pas hein? Pourquoi pas Mbote lisusu ya mingi et na papa Filimbungu, papa Seba Bandona na Danemark, Topesi Yope Bambote belé et pourquoi pas na papa Guy Mayala et na maman Marie-Louise depuis Paris, pourquoi pas na papa Gaï Kalamabi, Aboma Soda na maman Bijou Mabuta et pourquoi pas et na papa Nabiso Agostino Louvangadio na maman Nabiso Kati Louvangadio et bozatel mebele na ba oyo et ceux qui n'attendent yote et bozatel mebele bobenga kabiso et bosutena kabiso yango banda kosala ki même fois mettre fois to bosana rabinote parce que musala TV ça demande de soutien et
communiquer et na ba nyonso bazolanda émission ba nyonso bazotala biso communiquer ezali très important équipe na bino makolo na nzela ezokende bongo nkamba mboka ya Jérusalem epai ya papa Simon Kimbangu e bakimbangiste nyonso napesi bino mbote bana papa nyonso bakimbangiste bana mama mwilu e napesi bino bambote ya mingi oyo nyonso alandi émission oyo à soutenir biso na ba transport na ba logement à manger ba nombre de séjours na biso donc tozo banda bana mbanzangu tozo kita na mbanzangu tokiti na mbanzangu ti tokei na nkamba toke no laksa bino makadam oyo bazo sala e banda mbanzangu oyo ekei nkamba boyebi nzela nkamba ezalaka na makadam te mais cette fois-ci ezokota makadam ezokende ti nkamba. Voilà, merci beaucoup chers internautes bobenga biso bo soutenir biso et na voyage tozo sala tokolaksa bino mbanzangu ba quartier mbanzangu tokolaksa bino prison ya papa Simon Kimbangu tokolaksa bino biloko ebele ezali historique na niveau ya mbanzangu et puis et tokolaksa bino nkamba et puis tokolaksa bino ba quartier. Voilà, bobenga biso bo aimer bo soutenir biso, vraiment on est ensemble avec vous. Voilà, awa tomoni toyawa toujours na ngombi tomoni bandaku oyo bandaki ko freiner misala et po misala enzele lekate mais tomoni bandaku yango bakomi kobuka yango. Donc j'espère to éviter ba yokani ou pas to l'état imposé. Donc voilà, et tokoyeba yango na mikolo ezali koya donc tokoya donc voilà et tomoni lolenge et bandaku et bandi kokweya. Donc voilà, alors peut tomoni bakwe ici donc après bakwe ici donc voilà le constant ezaka ke lolenge to tikela ki yango ko banda na mai na pont ti awa koto onyoso na ngombe ezaka ke si babwaki mabanga ba place mususu etikali basilisa ba mabanga ba place mususu mais caniveau nyonso déjà depuis na pont ya ngudia bakatia ba caniveau c'est bon mais constate za bandako oyo ekangaki ekangi nzela no bandako nyonso bomoneza na nzela. Donc c'était pour il fallait pas bukango on nzela kende mais selon ba information tozwaka na ba mission le kaka ke bakolo mapango nde baboyaki parce que babisika mususu bayoki sango babuki jusqu'à présent côté babandaki bazwi mbongo te bake bongo fele nde bango baboyaki badinti balobi magi biso ava bandako na biso koya fo mbongo mais toyebi te lelo toye tokuti babandi kobuka mais kobuka babuka ngo na manuel batu nde bazobuka ngo tandis que toyebi ke tracteur ndera kobuka on sait jamais toyebi te ezali l'état to ezali e bango moko bakolo mapangu to bayokani to l'état kaka a imposé to bapesi bango mbongo ou comment to ebité. Donc voilà bomoni ndenge misala ekangamela donc makadani yango fo yawa donc nyonso oyo eza na nzela donc il faut ba kwesa ngo pour que nzela eleka. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes, merci beaucoup bandeko tu bolanda biso, merci na bino tu botala biso, awa tozabongo na Ngombiville et voilà, merci beaucoup partout où vous êtes bozolanda biso, aimez, partagez, commentez, likez et yebisa biso zolanda biso depuis pays nini, comme la biso et na commentaire papa Sano nazolanda depuis telle ville, papa Sano nazolanda depuis telle mboka, telle ville, telle province et que ça la biso bien makasi. Voilà, awa tozabongo et tozo continuer toujours émission na biso. Voilà bozo mona ke banda koyo bazo buka donc yango ba tie limite awa. OK. Et non mona donc j'espère ba yoka ni monde ba buki yango. Ba on va ndi da otonga na bango. Ba tikeli bango espace. Voilà. Au monde na simno ke banda ko freiner. Au monde place wande ba pasoli peut-être bango mo bazuli ba mezi tala clôture na bango na tol wana moni clôture lupango place comme na tol dans ba side da clôture lupango de na tol on est aussi batiki déjà ya moni ba tonga na bango
Donc c'est ça. Donc j'espère déjà bayokani donc mikolo tozoya to mona des tracteurs oya ekolongolango. Donc voilà to kende pe bata liboso lisusu pe ba manda kuna bango pe susu bakanga lisusu nzela. Donc misala ya koto efrenaki pona bandako oyo. Donc efrenaki pona bandako oyo nde tozo continuer toyeba est-ce que tout est accompli ou comment? Donc voilà, merci beaucoup. Merci Nabino Tibola. Donc côté vous mon nzela c'est fongoma, nzela c'est salama et mabanga et boakama et bakanivo et tongama et tikalibatia ba bordir et puis batie makadam. Donc voilà, toujours c'est la macadam et toujours c'est la goudron, toujours c'est la batia ba bordir. Voilà, merci beaucoup, chers internautes, toujours koba awana émission nabino na chaîne nabino oyo bomesana kolanda 3 exa production TV tikete nzambe abatela bino et nzambe abomba bino. Voilà, parce que bino de ba kolo chaîne voilà benga biso aimer partager, commenter et vous en avez besoin osunga biso, vous en avez besoin ya contribution na yo na voyage na biso tozo sala ya Congo central ya Nkamba et benga biso et ko sala biso bien bo tia biso loboko lobi toza ba TV makambo TV et les kaka na TV et si la kana TV. Donc to kende place te batala biso auto senga bango bisungi basunga biso non to koyaka liboso ya ba téléspectateur na biso to koyaka liboso ya ba fanatique na biso to koyaka liboso ya ba fidèle na biso to yebisa bango ke tozo bongisela bino mo bangé na émission kozala ba série par série et mo bangé na émission mo bangé na ba site parce que tozo quitter province de Kinshasa pour na kokende province de Congo central, province du Congo central. Donc et ça nous demande de transport, de finances et makambutu parce que tozo la loger, à manger, ba transport, tozo tika ba famille pour que to sela bino kaka musala bozala satisfait to laksa bino musala auto sala to ko suka kaka na Kinshasa te to lobaki to ko lakisa Congo mobimba yango to bambi bongo na Congo central. Donc mikolo zoya semaine zoya donc tozo quitter déjà Congo central benga biso tindela biso aide na yo tindela biso lisungi na yo na okoki papa maman surtout na baki mangiste oyo baza ba fan na biso ya émission ya chaîne oyo balandaka biso même to yebi yo ata to yebi yo te benga biso soutenir biso et ko sala bien ma kasi koleka. Donc Nkamba na nzela mbanzangu na nzela donc tozo ya déjà tozo na nzela. Donc voilà, merci beaucoup et tozo continuer a nyonso babwaka mabanga a nyonso déjà ici babwaka mabanga a nyonso ici babwaka mabanga donc etikali kaka et bacha ba bordir na ba goudron. Voilà, to moni ba caniveau na biso et ce qui awa bakanivo na biso suki voilà awa bakanivo na biso suki awa pe nini ezokanga biso bandaku ezokanga biso jusque là bata bandaku et bazo libéré te bazo bima te. Donc c'est ça yango ezo causer ba problème moko ya makasi awa yango bozo mona misala ezo sala lokola effréné et là donc voilà. Merci, Bomoni Awa. Et voilà. Donc, vous avez macadam yango eza awa. Macadam yango wana kuna. Voilà. Dans le pango nyonso bozo mona o macadam. Donc voilà. Donc on moni première et caniveau yango yawa. Ya en la bisote.
voilà au caniveau ya L tozali donc caniveau ya L wana eza kuna côté bozomona bandako do bandako nyonso o nyonso zamba o nyonso tozozela bango ba libérer pour que misala et salama donc to éviter bazo sola ndenge nini et bayokani ndenge nini parce que makambo yango ti jusqu'à présent et bandako bakangi kaka misala vraiment neti ndako boye pourquoi ils sont 115 ou moins 10 francs, c'est regrettable. Donc, souci, bandako nyonso uzomona o fait quoi. Donc, to éviter bango be ingénieur ngo ba calculer ki makambo ka nzambe na ngai. Ya venir kito quoi. Voilà. Oh, maman la venir ni non. Maman mafuta. OK. Venir maman mafuta te. Ma bijou mafuta. Mabuta ya mabuta ok. Oh mama mafuta. Aveno kitoko ya mulai. Voilà. Merci beaucoup. Et Tozoko Bakaka. Merci l'ingénieur Augustin. Et le Moulouba le plus civilisé du monde, Tozoko Baka toujours. Donc voilà, chers internautes, Zambo Nyonso Bozomo Nao, Bandako Nyonso, Nzela Nabiso ya Ruka de Lekeli. Donc Bandako Nyonso Bomo na Mineno fait longwa. Donc ce que longwa était, Nzela Mouepe et Salama et Zati. Donc voilà, donc ce que longwa était, Nzela Mouepe et Salama et Zati. Donc voilà. Et merci chers internautes, vraiment la propriétaire, il y a des parcelles to éviter ba osola ndenge nini na l'état mais liboso kuna to moni déjà bazo buka. Mais moi question nazo mituna est-ce que ce que ça qui bango moko ba chinois ngo ba kotinda bato ba buka ngo na maboko boy. Tracteur ko ya brrr. Mais to moni de kuna ba yokani o tikali kaka awa. Donc tikali awa. Donc côté tout bon mona misale zate parce que ndenge batieli ba traçage ezobimake fo bandako ekoya donc moni awa caniveau yango au caniveau ya El na biso voilà au caniveau ya El na biso donc au caniveau ya El na biso caniveau ya El ya mususu eza na El wana donc yango ekei boye ekeboye dans tout dozomona tous les ndako ezawa faut ekweya donc bata ba parcelle onde bazokanga ba nzela donc bazokanga nzela te mais bazo se plaindre bazolela balingi ava ba libérer bango mbongo selo ba information oyo tozwaki na émission elekaki la fois passée mais to éviter et bayokani ndenge nini. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na lelo des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Voilà, merci chers internautes. Et Tomoni Awa, déjà papa Awa libéré na ye, yegutu lupango etikali nango me. Ndire ba kozwa susuka kandambu pona caniveau. Voilà bomoni nzela yango et bomoni nzela yango. Ona mona kuna likolo kuna ni. Awa clôture, OK. Bomoni nzela yango. Da awa caniveau ya elo ya ngwana et caniveau ya elo yebwe donc neti mapa musu na mona bandambo etikala nango awa neti oyo etikala munene pe eza na sebo bana kuna etikala
mais bawa liboso wana nde baa na problème bango nde ekende nyonso. Donc voilà bomoni bakaniveau yango déjà père awa a libéré, déjà père a libéré babuki déjà. Alors déjà babuki et yango babandi kotonga bakaniveau etikali tozela awa. Voilà, Yesu atikali. Donc Yesu atikali fa kweya. Yesu atikali fa kweya. Donc ndako bomona o fe kweya. Fe kweya. Donc Yesu atikali fo akweya. Donc soka kweyi ndenzela et fongwami. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup chers internautes. Merci bandeko nyonso bazolanda et pe bazo tala biso. On est ensemble. Voilà bomoni caniveau yango ezo kende déjà caniveau nzela déjà yango ezo fongama awa toujours caniveau na biso pe wana kuna ekoya eleki awa ekei donc bandako nyonso bozomona oyo donc caniveau faleka wana aleki akei. Donc voilà, merci beaucoup chers internautes, merci na abonné na biso, merci na ba batikali bazwi ba grâce à ce que bango pe balala ikana ba tension ko sakana te. Donc mais batikali quand même et sinon ekeli bango mais ndie bandamu na bango pe kei. Voilà, te bango ekete. Voilà. Bango batikali quand même. Voilà bomoni caniveau yango bazotonga. Et voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup bandeko bolanda biso, bandeko baotala biso et on est ensemble. Voilà, merci bomoni misala lolenge ezo salama, bomoni ba caniveau ndenge ezo tongama awa na Ngombiville et ezo kende ba caniveau vraiment ezo kende ezo tongama ezo salama. Vraiment. Voilà. Après bomoni si batongi ba caniveau etikalika bandako ekweya ebukana pour que ba caniveau eleka. Donc voilà, bomoni awa tozwi déjà nzela na biso. Ah, tozwi déjà nzela na biso. Bomoni ba caniveau, bomoni bandako ndenge bukanaki me bazongisi et voilà babukaki me bazongisi. Donc nzela yango abomoni caniveau yango bazo couler yango déjà. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup bandeko, merci na baninga minyonso bozwami et bozolanda biso bozwili bakupe ya kotala biso topesi bino bambote ebele vraiment ya mingi ya trop. Et pourquoi pas la pesa mbote na docteur Jean-Marc Ntika, docteur Jean-Marc Ntika et topesi yo bambote ebele. Docteur Jean-Marc Ntika topesi yo docteur Jean-Marc Ntika Kalonji. Topesi yo bambote ebele et centre médical les experts kuna na commune ya Bandalunga et na Avenue Toya olingo za traitement bien wa référence station bambole okozwa soins médicaux bien mema bana mema libota et okozwa soins médicaux bien et pas docteur Jean-Marc Ntika na Bandalunga et na Avenue Toya et référence station bambole. Voilà, merci beaucoup bomoni ba caniveau yango eleki ndako pe biki. Donc du coup, on a peu caniveau yango na ekei. Oh là là, misala avancé. Waouh, misala vraiment ekei. Misala avancé vraiment. Bomoni ba caniveau yango ezoya. Ye atikali na ye fabuka kaka fa kwa ya tunini. Voilà. Nous avons besoin de moi songo etikali. Donc c'est ça. Donc voilà. Moni ndenge misala ezako avancer. Misala ezo poussana. Misala ezo avancer. Et voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci beaucoup Nabino Tubota Labiso. Merci beaucoup Nabino Tubola Labiso Bomoni. Ndenge misala ezako s'avancer. Misala ezo poussana. Bomoni ndenge ba otonga wa batongi awa pi avenir ngoyo. Basali avenir
et mire de soutènement ngoyo basali mire à soutènement et à tout qu'à niveau misala vraiment monani a coûte baba ida ko boka mabanga oh la 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 awa wandi ko boka mabanga donc voilà misala vraiment avancé misala les autres des autres poussana misala monani mais si ko place tous on a problème sérieux passerelle il y a pas piéton ils ont comme difficile est-ce que passerelle là ba piéton ko bimila wapi ba ko bimisela ngo kuna to ba ko bimisela ngo na makadam to comment donc voilà merci tozoko ba tout le monde déjà ba caniveau c'est bon et baba ida ko boka mabanga et voilà baba ida ko boka mabanga. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup, Nabandeko Touba Talabiso. Merci beaucoup, Nabatutu Bolanda Biso. Partout vous êtes dans le monde. Topesibino Bambote Bele, Bozomona comment Rocade Nabiso, ils ont évolué 10 jours au jour. Rocade Nabiso, Zolata toujours. Et la maille Sika 10 jours au jour. Naba millier tout, Naba coin tout, Naba zone tout. Rocade Nabiso, ils ont évolué. Vraiment, on est ensemble, toujours Koba, toujours. Et toujours Biso. Tozo koba olenge bango bazo koba na misala biso pe tozo koba na misala pona ko laksa bino voilà omoni ndenge batongi mira souteniment donc batongi caniveau yango matie keye banoko zwa maye boaki kuna boaki awa ndenge kaka ba mira souteniment nyonso ezali ndenge basaleli yango donc awa misala ezo kende misala eza ko s'avancer voilà awa misala ezo kende misala eza ko s'avancer donc merci beaucoup Nabino Toubotel la biso merci beaucoup Nabino Toubola na biso partout bozali Obotel la biso voilà Rocade Nabino yangoyo voilà merci omoni ndenge mabanga ezoya azosopa mabanga voilà ndenge bazosopa mabanga voilà bazosopa mabanga voilà banga ezosopana voilà voilà merci voilà merci omoi ndenge bazosopa mabanga donc baba inda ko boaka mabanga donc merci na bino batutu botala TV za radio te bozomona et puis bozozwa commenter bozozwa d'explication voilà merci et tokobi tozokoba toujours et tozokende malembe et tozolakisa bino lolenge nzela ezosalama donc awa azali entrée oh concession na baliangwa yango na otala ngo na oluka ngo na loba elo mo ezalaka na banzete na ye nyonso ekei voilà peut déjà basali ba collecteur pona mai voilà pona mai collecteur bando boire mai on appelle déjà collecteur à munene ya zo boire mai na ndenge ya collecteur à munene Alexa mai oyo bando boire mai à caniveau waaw c'est ça donc voilà awa ezalaki na concession moko ezalaki awa site moko ezalaki ya kitoko site yango mais balie yango bamemi yango toyebi te est-ce que basololi bayokani on sait jamais voilà aleli mabe site moko ezalaki ya bien et aleli mabe oh là
Retour à la parole, nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka biloko akolia alamwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoyiko tosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Merci, voilà. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, Binotou Botalabiso. Merci partout où vous êtes. Nous sommes là pour vous. Vous avez aspect bimeliawa. Tala musala, tala kitoko, tala beauté. Et tala nenge, misale zo salama, tala nenge mboko zo tongama, tala banda kulikolo kuna. Mosali na nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Voilà, merci. À tout le monde, caniveau na biso, ils ont continué toujours. Ils ont continué toujours. Caniveau, nous allons mataboué. Donc voilà. Merci. Et tsikalipe awa et sangana. Et tsikalipe awa et sangana. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes.
Merci beaucoup na bandeko tout baotala biso. Merci beaucoup na bino tout bozolanda biso partout et partout bosepelaka na biso bosepelaka na nga bolandaka émission oyo bosepelaka na chaîne oyo topesi bino bambote ebele ya mingi topesi bino bambote ebele. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Yango kanivo yango wa yango kanivo nzele ya koto kanivo yango ezoya kanivo yango kanivo yango na baya boye donc kanivo elo yango boye bamata baoke boye nakuli etikala bandoko to ekende ti ekende po kanivo yango ya oyo nyonso ekende oyo mpe ekende baoyo nyonso ekende ya bango te machine nde moto ekomande bango te. Voilà, merci. Wawa maple nzela yango ya nzela yango na voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Tozokoba, Tozo continue toujours et Kolak-Sabino, Rocade et Ngoudia Baka et Rocade. Nan, Ngakati Boevani. Voilà. Et toi qui Tolak-Sabino, Rocade, il y a Ngombiville, si Inde 3 Lutendele, Mboudi. Tolak-Sabino koto misala tolenge ezo salama misala comme na niveau nini bozomona bino moko ya évolution ou pas donc biso pe misala na biso toujours Kolak-Sabino ndenge yango ezo tambola voilà. Makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Tozokoba et Tozo continue toujours n'était Sarabino TV Radio T si Tozo continue toujours Kolak-Sabino le lengenini misala ezo salama est-ce que misala za ko évoluer ou pas donc Tozo mona ma place musu to tika kité to moni peut changer mais côté donc voilà et nzela na biso ezo kende donc bomoni awa banda kundenge ezo tongama donc ba parler ezo tongama donc makadam et Tikali. Donc voilà, et route de la caravane. Voilà, route de la caravane. Voilà.
merci. Nazokoba, ozomona misala et koto tout le monde d'abord qui macadam caniveau déjà et ton ami caniveau c'est bon et tu qu'elle va ka goudron et bacha goudron et puis bacha ba bordure pour nous la biso et comment d'aller bon. Et voilà. Merci. Toujours continuer toujours. Voilà. Ah, après, tout le monde, dit ça là, voilà. Ah, tout le monde, caniveau, et s'arrêter. Tout éviter. Ok, nous, on continuer. Ah, les alliés, la carrière, voilà. Ah, carrière, les alliés, fleuve Congo, Yangwana. Vous avez un fleuve Congo, Yangwana. Donc, c'est là, Yangwana, fleuve Congo. Oyo caniveau na biso eyeboye ezumai abwaki akena eti na fleuve Congo donc mayo bandoko ya ba caniveau zo mayo abwaka wena mona barrière akena yana ti abwaki na fleuve Congo donc voilà chers internautes tozokoba tozolakisa bino toujours bomona lolenge misala ezo salama vraiment merci yo ozotala biso partout ozali tikela biso commentaire ndenge na mesa na komona bino boyaka mobondo na ba commentaire na mona bino boya mobondo wana na ba commentaire et mingi ozolanda biso depuis wapi ozotala nga depuis pays nini ozolanda nga depuis mboka nini depuis province nini et tikela biso na commentaire tikela nga ngona commentaire wana na mona yango et kosala biso bien makasi ya koleka vraiment yo pe ozolanda biso za molandi munene ya émission na biso oyo osepeli lolenge tozokende nkamba vraiment tikela biso pe na commentaire aimer et kosala biso bien benga biso soutenir biso vraiment tozokende nkamba Jérusalem tozokende kolakisa bino nzela oyo bazotonga bazotia makadam nzela ya nkamba nzela ya nkamba bazotia yango makadam donc voilà nzela ya nkamba bazotia yango makadam donc banda mbanza ngungu tinkamba ezokoma makadam bazokotia yango goudron alors biso 3 production TV lokola tozalaka bipai nyonso o information ezali mpona babone na biso bazala balia bilei ya information et tozokita wana sur le terrain tozobana na mbanza ngungu tosali tournage na mbanza ngungu tozolakisa bino mbanza ngungu tokotourne na mbanza ngungu tobandi baquartier tokolakisa bino tous les quartiers ya mbanza ngungu oza mwana mbanza ngungu kota na commentaire, commenter, liker et que ça la biso bien. Donc tous les commentaires en banzangungu et au côté au commentaire et aux moi et à papa Simon, moi na maman Mouilou, vraiment kota commenter donc banda banzangungu après ba quartier ko tourner banzangungu donc juste ko route na biso oyo zo sala makadam comme na banzangungu ti kamba. Donc voilà, merci beaucoup et toujours koba toujours koba on a la kisabino misala voilà ah to combien to moni mire de soutènement au mire à soutènement au to tika la fois passé ah pe to moni nzela le lenge babomisi yango et mire à soutènement au to tika la fois passé to moni que le lenge bazotia yango ba caro voilà to moni lenge bazotia yango ba caro et voilà et j'espère que misala ils ont continué, Misala les autres Misala vraiment, ils ont continué, Misala les autres vraiment comme il faut. Et voilà, au moment où Misala les a avancés, à Bazo Tchabakaro. Ok, voilà, c'est ça. Voilà. Au moins, il y a des carreaux na mire à soutènement et bomoni bazo kende malé ba okende ba ko beta ngo mobimba na ngo boeti kuna donc ba beta ngo mobimba na ngo de ba ocha ba mire et ya soutènement ba ocha ba carreaux bomoni ba ocha ba carreaux de mire à soutènement ko kende mobimba ba ko beta ngo mobimba na ngo ti kuna nyos kuna de kuna moni c'est bon.
équipe mosusu eza kuna donc baza kokutana na nzela voilà. Makambo toboya kilobi l'issume comment nango perfectionné makambo toboya kilobi et qu'on autorise Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Bomoni, Missal les continue et toujours koba toujours. Voilà, Bomoni n'engé mire la biso ya soutènement et zo tongama et zo kende toujours malembe. Voilà et toujours koba et ah. Nikolo pe wa tongango. Ah. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Merci beaucoup. Quand même, il y a d'évolution. Quand même, il y a évolution. Évolution par rapport au gars qui l'a fait passer. Non, aujourd'hui, le fleuve, la biso Congo, et je n'ai un peu ça, ma fleuve, mon fleuve, ma monnaie, au moni fleuve Congo, donc fleuve Congo, fleuve à histoire, fleuve total à la bantique, et fleuve Congo, donc fleuve Congo, vraiment, il y a Ngoyo, donc fleuve Yango. Oh, nyonso bomona o fleuve Congo, donc mai yango à 0 mètre na biso fleuve Congo, donc pour ça qu'on a dit dans la mai yango mais yebika. Donc voilà, merci tozokoba. Ah, to moni permis tout cas, je vais retirer la bande de Bakaro, donc bande de musuba bandi kuna, na bandi koto bazoya kokutana na 4-4. Donc merci beaucoup Nabino Tubota Labiso, merci beaucoup Nabino Tubola Nabiso, partout vous êtes dans le monde. Bozota Labiso, Nabandak, Nabino, Naba résidence Nabino, tous les Labino tellement trop, on est toujours ensemble avec vous et Bisope, Tozoko ba toujours et Tozoko ba toujours, Kolaksa, Kose Labino, Misala, Oyo, Bomesana. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cimao. Yesoyo, Yesu Zambanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Ya Kanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
balobi balingi nzambe, balingi nzambe te balingi biloko na ye. Tombalola koma kolela, kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo. Balingi lisumu koleka biloko akolia alamwe masanga koleka molimo santu. Ona pesa bango na nzambo ya bongo ye. Kalabiso bato tuko tosanzambe, kalabiso bato masumu eleki, tozongela kaka nzambe, etika hipokrisi, etika hipokrisi. Posa meme tokolaka pona ninyo, toyebi malamu bisoko bankoye, tozongela nzakomba retournons tous à la parole, retournons tous à la parole, c'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé, évêque mon kona lobi, tozonga na liloba. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci Balandi, merci Bandekotou. Bazotala biso ba papa ba maman et bino tu bozali boso betando na bino bozotala biso ta l'émission oyo bandana et bandeli tina suka du début jusqu'à la fin ta l'émission oyo que lengi émission oyo du début jusqu'à la fin ta la yango malamu et ko sala bien makasi au mona comment misala ezo salama au mona comment makambu ezo kenne. Donc voilà. Kosala na bazele nyonso kasi ntango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Pour Moni, le lingue misal les osala ma bandeko bazo travailler. Merci na ba bandeko na biso ba congolais bazo pesa maboko na ba bandeko na biso ba chinois et merci beaucoup et le lingue misala et je tambola misal les autres kende voilà pour Moni mira soutenir tellement moulaï et na habité na rocade oh ce que ça na mira soutenir les que na moulaï exacté donc ils ont tellement moulaï tala ce que coûte moi na te faut kubi kotoye ti eroyabo. Donc voilà, merci Bandekotou. Bon, ça va toujours chance Bandoma congolais. Voilà, tout le monde comme si Misala et s'arrêter awa. Donc awa sous tout le monde Misala est télémi et comme si bazo zela toujours batabandaku. Donc bazo zela toujours batabandaku. Donc voilà, Misala na biso et télémeli awa et sukeli awa. Donc voilà. Nzela na biso sukeli awa. Donc voilà. Nzela na biso sukeli awa.
caniveau yango ezoya esala na biso sukeli awa et j'espère bazo continuer kotia et voilà oyo tomoni nzela oyo nzela mpe ya tracteur ok nzela carrière mpe aprofite mbala moko basali nzela na bi carrière mpe profite mbala moko basali nzela nare babimelaka boye bakobanda bimelaka mpe boye mbala moko voilà merci et chers internautes bomoni bipai wapi makadami esuki caniveau na biso esuki wana donc tozozela awa balibere bamoni awa bapesi biso déjà collecteur c'est-à-dire makadam akoleka likolo donc awa tomoni moto azofrene biso ezali ndire ndako oyo donc ipapa ya ndako oyo epuis bakozwa ndambo awa liboso cimetière ndenge akotikala donc cimetière akotikala mais bakozwa ye boye donc ndire paleo nde mutu ezofrene misala donc il faut badame donc baozela ndako efo bukana bato mpe bamitema mabe munena ndako ya mutu boye mateo dira lobe ya kala nini ezanga yi bayela bango kaka boye chance kutu kaka clôture apama me mobange na clôture bokozongisango eza blague te mona mabanga na mabanga ekota awa ti bakanda mabe clôture bato elongwa masala toza kote nini kote babengaka kote nini mission pele ok bakanda mabe mobange na clôture ya bato boye clôture yango ekota mabanga na mabanga oyo baclôture ya kala babelisi bandotonga yango boye ti toyebi te kozala awa fazala mpe kaka gouverne baclôture ya boye fozala kaka gouverneur oya kala voilà oyo mpe nani aoleka boya collecteur collecteur ya mai aleki boye me moninge nzela oyo mpe epesi lumière na carrière toana mission pele voilà mission pele voilà tabongo na mission pele donc voilà oyo bibi nini wati dikongo ville de Kinshasa, commune de Mongafula, bureau de localité nina wana muna sunu da pharmacie nyonso ezokende ta makadam nini caniveau yango oyo oyo ndiye ya elo ya elo
Donc, voilà. Chers internautes, merci et nous continuons toujours notre émission et bomoni lolenge awa et nous avons la mission Pelé et totiki Ngombiville nous avons la bongo la mission Pelé bomoni paiwapi et caniveau na biso na mabanga na ba travailleurs totiki bango bongo na mission Pelé na nous ba traverser côté alors bazo zela et bomoni ndako wana ndako gouverneur t'éviter quel gouverneur mais c'est l'information de gouverneur ancien gouverneur ancienne ou ancienne na moni kuna pe ba foi donc e mataboy donc gouverneur donc dila donc zo mataboy de ba foi yango donc côté ba ki mango plus que beaucoup peu za boy on a ba voilà merci donc banda ko nyonso ekini yango abe ba tie foi on dit ba tie foi te ah oh non. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Tous à bon la mission Pelé. Ah, wabiso to kende boye. Mais boye soko kei espace qui mangiste yango. Espace qui mangiste oyo la bongo na Lutendele. Espace qui mangiste ya Lutendele yango. Donc église qui OK, CPA Mushi, OK, espace Lutendele qui mangiste Lutendele yango. Donc bana papa Simon Gimbangu, bana maman Mwilu. Donc voilà, biso lokwa to landa rocade to ba évolution ya rocade. Donc voilà. To landa rocade to ba évolution ya nzela ya rocade. Voilà, merci beaucoup na équipe technique Matota Molana Ngwawa, merci l'ingénieur Augustin Kanunda, le Moulouba le plus civilisé du monde. Et merci na Bainos Bota la biso pourquoi pas na pesa mbote na maman la biso maman Marie Chérie Moulanga, maman Augusto, maman la baby, maman la Didor, maman la D-Life. Donc famille Kaninda Mobimba to pesibino ba mbote ebele bipai bozwami depuis la résidence to le labino tellement ya trop merci biso to landara toujours au cadre momoni ndelo lolenge nzela ezotambola voilà to landara toujours au cadre na biso donc biso to landara toujours au cadre to ba au cadre oyo ezokende lolenge nini donc to landara toujours au cadre na biso voilà et tout kende voilà tout kita merci beaucoup na bino tubo tala biso merci beaucoup na bino tubo landa biso partout boza na monde oyo botala ka biso bolanda ke mission oyo et to pesi bino bambote ebele bambote bote ebele ya mingi ipai nyonso boza to moni avenir Mbila voilà atoza boso ya avenir Mbila. Donc avenir Mbila ça que Mbila yango na ba pesa avenir Mbila. Donc avenir Mbila yango ekei. Donc voilà, biso to continue to landa toujours au 4 et a to moni kuna bazo kata awe komi ndenge. Voilà, a to kuti collecteur et to yeba évolution misala awa ezokende ndenge nini. Voilà. Merci beaucoup na bino batutu botala biso. Merci beaucoup. Lolenge bolanda biso na ba pays bozwami na ba ville bozali na ba province bozali et to pesi bino ba mbote ebele ya mingi. Voilà. C'est to koba toujours pour na relaxa bino rocade na bino lolenge eza ko évoluer lolenge ezotambusama. Voilà. Voilà. Merci. Surtout là que ça vient toujours comme merci. N'a pas abonné na biso nyonso. Merci n'a pas fidèle na biso nyonso. Merci n'a pas fanatique na nyonso. Eh on. Me rocade en likolo.
merci et na ba fanatique nanga nyonso oyo balingaka ngai Papa Sano Bakayadi Yakuba et pourquoi pas merci na ba fanatique nyonso ya chaîne oyo et totombeli bino et mbote et awa tomoni nini oyo voilà et amambo eza wa ingénieur amambo eza ya kosakana te mutu atongi mama na plan ndiye pesa ya mutu moko C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Voilà. Merci chers internautes. Abomoni bapesi biso lumière ya nzela na biso ndenge ekozalela. Donc nzela na biso yango ekomata likolo boye ezo mata likolo boye. Donc nzela ezo mata likolo eye boye. OK. Donc nzela na biso mata likolo après eye boye. Donc voilà, mata likolo eye boye. Donc vous avez un collecteur, il y a mon nene, il y a un ezalia. Dans le rocade nabiso yango. Dans le rocade nabiso yango. Dans le bomo na rocade nabiso yango. Dans le rocade nabiso yango. Collecteur à mon voilà au mon ingénieur qui tient assez à Obelangai donc voilà donc il y a qui tient assez dans Zela à Kala Zela qui a mon autre bande de Wando là Zela à Kala Zela à Kala voilà mais ce que rocade a même abisso boué donc Zela on est à boué donc rocade a même abisso boué donc voilà merci au mon déjà le lingue bazo pesa forme il y a rocade nabisso donc il appelle tokolakisa tolakisa bino babambu nyonso ezalaki awa balongoli yango déjà babambu nyonso ezalaki awa ekei tous les bambous ezalaki awa déjà donc ekei voilà. Koleka alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokola kapona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole retournons tous à la parole
merci bomoni lolenge misala eza koévolue et bomoni ndenge bakaniveau ezokota. Est-ce que toza kaka na mission la paix awa tokoti lute ok okunji local Lutendele, ok. Quartier Ngombi Lundele, Ngombi Lundele, Kemanfumbe, voilà. Donc il y a toi Lutendele, to côté de Lutendele na Ngombi, donc Ngombi Lutendele, donc yango voilà bomoni misala eza kokende bakaniveau j'espère tongama déjà kala bakaniveau tongama déjà kala donc bakoya lisusu kuna susu kaniveau yango wana bapoto se retrouver na kati ya nzela signal pas susu musala signal azwi musala fa kolongola bapoto na ye. Voilà, merci. Tozokoba. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balinge kaka ki banditisme. Merci na bainoso baotala biso, merci na bainoso bazolanda biso partout et partout et vous êtes dans le monde. Merci na bino tout baotala ngai, merci na bino tout bolanda ngai. On est ensemble avec vous et tolela bino tellement trop. On est ensemble avec vous. Merci na bandeko tout baotala biso partout vous êtes dans le monde, partout bozali et tolela bino tellement trop. Merci et vous continuez toujours et merci et na bino nyonso bolanda ngai. Merci beaucoup et on est ensemble et avec vous et merci na abonné na biso nyonso batala ka biso voilà bomona awa rocade na biso yango Lutendele yango voilà. Donc rocade na biso yango donc bomoni rocade na biso ato bomona Lutendele bomoni bapoto nyonso se retrouver na kati ya nzela bapoto nyonso se retrouver donc signal faya faut à dévier bapoto oyo alongola ngo na kati ya nzela donc signal faya à dévier donc après tout moni bandako ebele pe il faut kende koto donc koto bandako ebele il faut kende et bandako ebele il faut kende fait longwa donc voilà tout moni ba mituka. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci Nabino Batou Botala Biso. Merci Nabino Batou Bolanda Biso. Et aujourd'hui Bakou ya Botala Biso na 4 émission et vraiment Tosengio merci et parce que toza bongo na rocade na biso yangu diabaka et ti Ngombiville Lutendele tozo bima bongo inde 3. Donc voilà et tozo koba toujours au cadre de la mission voilà au cadre de la mission donc c'est ça voilà merci de bagnos ndako nyonso filala la palo nyonso fait quoi là oh là donc voilà merci et tozokoba
Et merci na bandeko tout botala biso boza bongo na France, bandeko botala biso na Paris, bandeko botala biso na Canada, na Miami, bandeko botala biso na mokili mobimba, boza na Norvège, boza na Texas, boza na Toronto, boza na Canada. Epesi bino bambote ebele ene nalobaka toujours comme d'habitude bipai nyonso ozolanda biso tikela biso commentaire. Donc voilà, et rocade na biso ezoya boye eyokende donc awa nyonso oyo ezokende mikolo koya tokolakisa bino awa lolenge nini ezotambola. Voilà. Merci. Tozokoba. Bongo. Voilà. Rocade na biso yango oyo. Yango bozomona bandako nyonso. Rocade na biso yango oyo. Na biso yango espère awa masini eza te voilà yango yawa awa mpe fois to banzela eyekende boye. Donc voilà, merci beaucoup na bino tout botalaki biso, merci na bino tout bolandaki biso na émission oyo et on est ensemble avec vous et tolola bino tellement trop. Vous allez qu'on a pour nous kolanda biso, vous allez qu'on a pour nous kotala biso, lolenge makambu ezo salama awa na rocade na biso awa ya Ngombi ville kino awa na Lutendele tobima inde 3 et puis tokende pompage. Voilà, merci et bomoni yango et awa voilà misala j'espère et ce qui awa awa nani ebimité. Voilà, voilà. Ah, toza liboso armée du Sali, bomoni armée du Sali, église ya armée du Sali. Donc voilà, et ah, toza liboso église ya armée du Sali. Donc tout ça, l'église armée du Sali. Donc c'est ça, l'église armée du Sali. Alors bon, na Lutendele, voilà, église armée du Sali, poste Lutendele, voilà, division Kin Ouest. Donc quand tout ça, l'église et armée du Sali, il y a Lutendele et Yango. Donc voilà, merci et toujours Koba, toujours. Kolaksabino a tomoni nzela est-ce que nzela ngo ekokota na armée du Sali to comment ebité awa ela nzela ekota na armée du Sali okala okota armée Wa oh nyonso mabele na eti voilà. Ah bongo toza na kati école armée du Sali yango yo toza na école ya armée du Sali
toza bongo na Armée du Sali. Voilà, merci beaucoup. Nabino tout botala kibiso, nabino tout bolanda kingai na émission oyo. Merci na babone, merci na ba fidèle na biso. Awa toza liboso to clôturer liboso ya poste et église na biso ya Armée du Sali. Voilà, na liboso Armée du Sali na épée Bimwala, institut Bimwala. Awa de to clôturer émission na biso. Merci na bino tout botala biso bandaki émission du début jusqu'à la fin bandaki na biso depuis na Ngombi ville tito comme awa na Lutendele awa na Inde 3 et to pesi bino bambote belé. Merci na bino tout botala biso et rendez-vous et puis biso makolo na nzela en kamba et to kutani au prochain numéro benga biso au soutenir biso na voyage to ko sa na nzela en kamba to beti mbela to beti sete to ko za la soutenir bino et to pesi merci et to kutani au prochain numéro. Bye 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 bye. Ciao. À la parole.